bote mwana mboka Kabuya dépend la bino eza lobi na kana nga bino zo promettre na peuple ya Kasai pour promettre na ba espoir ça va se na kana et puis mapula mezali ko ya est-ce que mapula nango ko sala bote ko nyungu na se ya ya ko ça est-ce que mapula nango ko sala pa le bombo merci mwana mboka Kabuya kaka ndengo lobi tozali kolongwa lobi au plus tard 9h to kolongwa déjà fait aéroport international ya Chili on a kozwa mobembo na le commandant du peuple destination na biso Chikapa Kananga Kabinda Locha et puis Sankuru soki tosilisi tokozonga awa mpona koyebisa peuple kinois azala na rangere azala prêt parce que baélection ezali ndeko Denis Kadima awuti kotinda équipe na ye na Corée du Sud bakei kosala ba bulletin de vote puisque bazali kocréer oyo tobengi mémoire oyo peuple akokende kofotele todi élection ezali le 20 décembre ezali mokolo oyo peuple azali kokende koelire bakambi na ye mosusu oyo bakokamba Congo lobi biso bana ya Martin Fayulu tobi ete le souhait clair le changement de ce pays c'est Martin Fayulu le 20 décembre choix ekoponama na bayi bakongomani mpona koyebisa peuple à l'après moyibi ya baélection ekozala te tokosurveille élection zala vigilant biso baso peuple congolais tozali batémoin biso baso peuple congolais tozali bamobilisateur mpona kosurveille baélection mpona komobilize peuple mosusu bayebana kokende kovote soki karte na yo elongi ebebaki kende kozwa duplicateur pour que ovote Martin Fayulu le changement s'appelle Martin Fayulu donc élection ezali mwana mboka bakongolais ya diaspora bakongolais ya Congo mobimba bozala prêt mpona kokende kopona moto oyo toponaki l'élection passée Martin Fayulu Madidi Aigle. Merci mon ami. Nous devons lancer ce message par rapport à la dire à gouverneur. Nous devons lancer le peuple merci mon amboka. Gouverneur à lobby au Sengela Loba. À lobby on a bango na Kasai. Les deux Kasai. Bazali na candidat na bango Fachi Imbondo. Voilà gouverneur. Le candidat Mosusu, bakele kosala campagne côté Mosusu. Le commandant du peuple, Martin Fayulu. Alors bien, Nazali Kokita Chikap, Nazali Kokita Kananga, Nazali Kokita Kabinda, Locha, Sankuru, Nasoya et Panayo gouverneur. Sikaoyo, gouverneur a commis Singana Kingo. Pour Fayulu ali Kokita kuna déjà lobby. Oyo koya biso tolobi ya pour votre information mwana mboka Chikapa ezali favori pour Martin Fayulu Kananga ezali favori pour Martin Fayulu bazozela biso maboko ya kofungwama peuple azozela Fayulu na lokoso tokolakisa Chilombo cœur Fayulu azali populaire kaka na Kinshasa te kaka na Bandundu te kaka na Bakongo te kaka na Équateur te tina mboka na ye Kasai Fayulu akobeta ye grave mbala oyo tokozwa bafo ebele na Kasai peuple kasayen peuple luba peuple lulwa bino nyonso mpe na nsima ya mwana mboka Martin Fayulu rendez-vous le 20 décembre na urne. Merci mwana mboka. Moto mwana mboka matata. Bote ndeko journaliste ndeko Kabuya. Toyebi lobi bokozala na Kananga. Par rapport à Bokele Bleu na Kananga. Vous avez bangaté par rapport à Badia gouverneur ou à lancer qui message que bakoyamba candidat musu sta pas candidat na bango. Message ni ozoti ni la baya bato ya Kananga o bazozira. Gouverneur soki ameli lotoko to petit chapa. Makisi kisusu makaya ayebake constitution epesi liberté na peuple congolais nyonso a circuler esika nyonso alingi na mboka na ye. On n'a pas de limite à nous donner. Les Congolais sont libres. Yakotambola esika nyonso oyo yalingi. Kokende locha ezali choix na ngai.
kende kananga to pe wapi na choix na ngai mabe ya konome bato batanga kela cité ya mwana il est incapable ya ko décortiquer même article ya constitution ou permettre congolais nyonso à circuler librement na kati ya mboka na ye. C'est un gouverneur arrêté abongi te kozala gouverneur. Donc c'est pas par les grimaces qu'on apprend un vrai singe. Tolobi na ye les traits en marche tozo kitana kananga gouverneur à Romone Bissona Kananga. Et Martin Fayulu n'a pas de limite. Martin Fayulu, c'est le candidat de tous les Congolais. Donc, Kita Kananga, paisiblement, et puis tu reçois ma voix et par rapport à Mapunami, est-ce qu'il y a besoin de Mapunami? On les a tenté, et que les gens qui Mapunami, ils habitent la transition. Ni au beaucoup de ça, la Kenya. Dès qu'on a ceux qui Mapunami, ils ont un beaucoup de Tchilo Moulamboko par aux alatés. La ligne n'a profité de l'occasion. Nazonge la gouverner pour la yokie apesi ndingi sana ba jeune ya IDPS qui va marche de soutien na moyibi ya Tshisekedi na batunaye. Donc marche otambola pour soutenir vol il y a 10 millions de dollars na Jekami pour soutenir 328 millions va mise en jeu à francophonie pour soutenir bon on a mission à Rambaliaki. Nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Marche et soutien wana ceux qui baillent par beaucoup de choses. Deuxième chose, élection et conseil que bala kisabiso sokinini conditions et alim boye. Il faut respecter le cycle électoral, c'est constitutionnel. Ceux qui basali en moté papa nangai, nakati mboka oyo, tu sais que di père kozalate. Comme donc on n'a pas cité parce que biso banda to vana nakati mboka ou to ba yiba biso maponomi. To zalaka na kanda mabe. Ceux qui élection ezalité le 20 décembre 2023 oyo en tout cas tu sais que mboka na mo bisika kozalate. Merci Ndeko. Merci Ndeko journaliste. Nazana eloko moko ya kobakisa likolo ya eloko oyo Ndeko communicateur auti kobakisa. Gouverneur à Kasai ayeba que non Kasai ezali mboka ya baluba pamba te. Kasai ezali province moko ya ba province na kati ya Congo. Soki ye azokanisa que non Kasai ezalaka ya tilo azokosa. Na 2018 peuple Kasai nyonso bapesaki confiance epai ya Martin Fayulu. A vraiment en 2023 comme hier à lobby non Fayulu akokita na kati ya kananga te na kati ya Kasai te. Mengana bakseli eboy. Soki kaka Fayulu azokita lobby to moni kaka libanga na mutuka to na mutu moko oyo bakoya na ye. Oye baketieke muluba moko afingisa baluba nyonso bandeko na bino nyonso oyo bazali awa tozali na kanda soki ka bomeki ke président Eli akiti na kananga libanga moko kaka na mutuka na ye oyeba ke revendication ekoya kote oyo vraiment oza na mboka biso toza na kati ya capitale oyo tosubira awa bino boyebi yango te soki kaka bomeki yo gouverneur soko za gouverneur so tanga wapi nazo comprendre te instruction mboka oyo elelakisi ke no ndenge Gentini Ngobila aza wana na place na gouverneur ya ville province ya Kinshasa alobi ke no opposant akotambola na kati ya ville province ya Kinshasa te tozali na toute étendue ya République démocratique du Congo toza na 26 provinces na 26 provinces wana homme politique nyonso aza na droit ya kotambola na étendue nyonso ya RDC même faut que mutu ke kotaka te na ba vélo akokota boboyi ke passeport ya Prince Penge na aéroport ye akende kuna te mais na yebisi bino boye mutu oyo aza na étoile babunisaka ye mais Prince Penge soki akangama na Fayulu ye wana zoya mutu oyo alobaki ke non passeport na ye kokende na aéroport te atikali na sone toza biso na biso lisu likolo ya lisu bokomona siko population na tango ya vote bavote Fayulu à 100% na kati ya kananga na Mbushimai pe na Loja pe na kati ya Kabeyaka Mwanga bisika oyo papa Etienne Tshisekedi ya botama bokomona pe na flamme et coup flamme bokomona ngo. Merci à vous. Soi-disant gouverneur à ville à Kinshasa. Ici c'est Tchangu Makamwe Bandi Kanyama Mibenga esprit des morts. Mais Asuka Mundelu na Maya Njili
Ici c'est Tchangou, tout ça déterminé dans toutes les catégories. Obakoya nango, Azwanani, cette fois-ci peuple congolais de l'État à Congo, Toyebisaki bango, Moyibi Ayibaka, tozaka na 100 jours. 99 jours ya Moyi, jour moko ya Kolondaku. Siko cette fois-ci Kolondaku a déclaré toi nae, Oyebisa bango, va se préparer. Ceux qui vont se préparer, le peuple congolais se préparer dans toutes les catégories. Ceux qui vont bêti, nzoto ya bakoko, ekolo ba. Ceux qui vont bêti, mabela fumukimbango ekolo, c'est que biso na bango suite fait ça le 20 décembre. Mundelu na mayanjili, on a zaï na ngoya ngwana jesali. Biso lo bakebelete, okene na masese. Soko yebi histoire ya ndonge weza kama mafuta masala na weza kapembe eza lokola lambo yebiso lataka alors biso eza lokola bakonja mboko yo tobota pe mingi neti ngane na zao nazana bana 19 mais na sala kate nazo vivre tenya moya lelo tala na lelo ngando kifatweza muluba zana mwa peser mukebo ye muke biso na mwa parti wana bosala to yebisa bino bolia na bino boyiba na bino mengonga na biso ekosala nini ngonga esali nini babuzo boye bozo sala na limete bosukele wana so kati mayandili biso tolataka mwa singa moko ya mabe ata boza 40 na koelimine alors boyoka yango ndenge ezali awa biso tozela bino maboko ya kofongama tobundaka na mutu te le 20 décembre bokoyoka so na kati wana message pa gouverneur akamunini yo oloba yo zokabola Kasai na biso bongo sikoyo kolata polo pokende Équateur okende ba Congo okende osala campagne wana petala nanu biso toza bana mama moko tata moko yo kaboli Kasai na bandundu na Équateur mais papa Kasai aza partout soko okende Équateur omona Kasai so moni na ba Congo komona Kasai awa yo tie limite olobi ke mutu akoma te kuna to kosala campagne mante fayu na ya lobi biso tozotala na ba telefone tozotala na ba radio tozotala na ba yo zosala action nyonso yo kosala lobi yeba Équateur ezosala yeba na ke ba Congo esala na Kinshasa na ba quartier to kosala ngo gero yo bandi yo ndo okokosukisa tolobi totala na ndenge président okita biso totala nyonso ekosala makuna kana meme yo bezwa telefone yo kala na Kasai yo kala na Équateur yo kala ba Congo yo kala bandu place nyonso Kasai azali akozala mal à l'aise yo moko koyoka nyonso yo seki kuna bakufi 3 Équateur bakokufa 1000 na Kinshasa asa compte tokokunda bango biso na basi na mibali tolata mobondo tozelaka le 20 décembre nangina ese monsieur gouverneur naiki de boyoka kibana kikuti da bete mbela balobi boye soki ka mwendere président eli akiti na kananga bobino bosali bamanyanga na bino to bato bakufi boye babana kikuti mpe bakoboma ebele biso ape na Kinshasa tokosara de ebele yango tolobi boye botika le président eli Martin Fayulu asa meeting na kimia tina ndenge akolongwa gouverneur obeli liboma koloba ke candidat moko te akokita na mabele akananga apart sa Tshisekedi mboka eza Tshisekedi te soki mboka wana ekananga ezalaki ya Tshisekedi alingaki kotika yango salite te tala mboka lokwa ya Chikapa eza salite tala kananga eza salite tala Mbujimayi eza salite oloba ke mboka eza chef de l'état biso président Eli Martin Fayulu akabolaka te papa na biso aza papa boboto yango akokita na mabele akananga mpo na kolekisa bana kananga ke mais c'est chilongo aza compétent asaleli peuple bile eza négatif yango toyebisi bino tozotala bino na TV le président Eli akoya lobi na kananga soki boza mibala tembe gouverneur
kobanda wana badepute na bino Fayulu yana zokita na kana ngasa meeting bino bokomeka oyo komeka kosala des ordres contre Martin Fayulu bana kikuti na batinye maloba biso pe awa tozana bino nayebisa bino awa tobandi bitumba suka manji toza tokopunda bitumba bandi mais sekadi mayomeka kosala mabe pour l'élection 2024 tokoboma na bino message nanga eza boye na bandeko baluba oyo baza kosala baza kokosa président Martin Fayulu akokita lobi kokita azokita lobi soki moindre erreur awa pe kisasa etombe napesi avertissement na bandeko baluba mpe bazali awa mpe bazokoyoka gouverneur wana asali bango aventure plupart baluba kutu bamoni mabe po atie bango dans l'insécurité majorité awa eza baluba baza na Kinshasa président Fayulu azokita Mbunjimai biso mpe awa soki moindre erreur Kinshasa etombe mwana na mwana bendana naloba bango mingi te ayebisi bango nde wana président kokoma azokoma bakoyamba ye mpe akozonga eloko moko ekosalamiza te oyo eza mai ya moto message yango eza boye mpona gouverneur ya Bushimai ya Kananga ye akosana teke Fati toza na campagne électorale c'est Fati so atie mundelu bakandida bakekuna te sikoyo se Fati akotambola tous les provinces seka otambola bana na Kananga me ayebaka ake toza poe tour 2018 ayibaki mais 2023 oyo akoyiba susu te totele monde aotya miluka aotya nyonso bakoka biso te tokolomba yango